moi si Coco Kala. Oui, mais yo, ndeni oyebi kombona. Ouais. Mais si on fille azo yandu lukakabo. Et on bouka ba fille ba ça partout. Tikabo. Ngaba kanga na partout. Ngana Elingo lobane. Je suis le grand frère à Coco Kala. Petit nango ya PD, tazwinga ye. boss, ntaka bien ko. Pede ndeni. Petite no a moi ça fait na Uganda. Oh, toi no vande na salon voilà. Ouais, comment fait l'orchestre na ya wa zobeta ndule bien fort. Yenta yambinga na appartement. Boss, appartement is a boy. OK. C'est bon kitoko na la pele. Ndolo ba appartement la ngonze ngam na loge. Il faut te limbongo. Que car yento zulinga place. Eh, o matanga be famille ko lianga pamba. Uganda mamboka ba Chico de Bond. Bon, mboko ya bien Kampala. O mboka ba Chico de Bond, mboka ba Micho Kitaluni. Micho Kitaluni ba Lili Kareke. Lili Kareke bolonga ni ya Chico. Te na mona wana mabatu na ngai hier na ponga na lekela ka wakala. Mais kala. Mais c'est mboko c'est bon. Moi na mboko boss. Ndeza boy. Soki fi azana ndako libalo kwa ba Lili Kareke bien. Lokwa ba Magali nda fanda na mbali. Magali na mbana Julien de Bond. Julien de Bond. Mais so moni fi azo yandu lukakabo. Et on mboka ba fi ba ça partout. Tikabo. Ngaba kanga na partout. Ngana kama na pa ka lokwa nga sikuna tonto mo. Mais manga pe na logo ya nani Papa Ndumba. Papa Ndumba yo. Papa Ndumba pour partenaire to beta ba ko. Oh, to bi mané. Oh, Papa Ndumba na mboko atika mutu. Oh. Et azwanga tenga ndeni yawo. To leka peo. Tikoro babo. Pas comment on peut en aller dans Ndumbi kila. Kay pour Ndumba. Mais là occupé nani Amundala, Gabi Amundala pas comment. Gabi Amundala. Top model. Oh. Tikoro. Oh, styliste. Papa na designer. Allez. Isaac Kitoko. Est-ce qu'elle va beauté c'est Bayaka Awa na Uganda c'est cause. Ben na ngaki trop ça la analyse Kitoko. Journaliste d'investigation. Ouais, ça la analyse donc Kitoko. Kasi ba on a Blanchard Londolé. Blanchard Londola ça. Asa art. Blanchard Londola ça. Toi là avec la poteau. Ah, il pas vieux pas mon. Oh. Ne quoi dit Londolé, ne quoi. Vie, si ko calcul to sali voiture auto loué wana ko ça sur ba course na séjour. On peut s'engager le quoi $1000 donc on a foutu 800 Il est dans une zone ça. OK. Non, si bon. Nga sérieux nga na ba problème na mi ba ya baza suma moninga ba boto limbo. Po e bina za faible. Donc so descend au bout na ba. Naza kana bon, oyebi leki na mwa vanda ka wana ete so yeba kombo na ye. Aza pe na salon. Ouais, Coxon Kalala. Avanda pe wa za pe na mwasi na ye tout ça bon. Abala petit moko ba noza na ye abota ne pe moi. Alors Coxon ufaka tout ça bon. Akendaka période mo ba kotaka este guerre M23 ye kutaka ekuna ndazwa masasi. Akufa. So moi c'est na ye totikala ko yebete na mwana moko. Que son repose en paix. Donc sikoyo azo passer ba temps difficile. Moi c'est donc na yoka kisango ka o passer ba temps difficile makasi. Donc de Coxon akufa moi c'est atikala na bana. Na bana bon na ye ba buta mwana moko. Bon azala pe sou na bana na emisato donc ça la 4. Bon, c'était une bonne femme. Alors, tu as eu un bon fond. Bon, na eza passe mais na ukaluke kakati na bona na lukela ta mo fond. Bon, il y a un mboka o muto eko luka. Moi ça ya dauphin de konao. Moi si na yo eko luka ozani na adresse ni comme Balobia na mboko yo soki ata oyebana na moto zo luka ye luka ka Papa Ndumba. Ayebi pare mboka mobimba do à partir na ye na komona ndeso ya ona lingaki na soir toke na eloko no asala staff ne on pas Papa Ndumba toza lelo kuna toza la ona peut-être on meka pour se renseigner malembe tina na mona ye
Donc voilà, Yangonde Melo on a yeli, merci. Okay. Toi tu gardes les dessins, ça tu peux utiliser. Merci. Naïla qui peut moi 2 parfums bien on a un peso ya ok. Et puis ça n'a pas non c'est on t'en pire mi pas. Garçon mon on vivre né à Ouganda. Garçon on vivre né à Fiaza Ouganda solo li pekana et biso n'importe sur garçon azando kitoni. Mais on l'a rappelé sous Sam sous et pour papa pas au chokufa, ba tie na mordre ah. So peut 50 monsieur za au bar, c'est n'a pour maman pas sali ni à Sirdan ah. Na ku fait payer na na komune. Oza marque parfum moko eza mikolo na succès makasi. Gabriel Ba. Ya marque moi parfum ça na donc Gabriel Ba. Ah. Da ba tia on na ba. Gabriel Ba eza ba marque parfum moko kitoko. Gabriel Ba, il y a un parfum qui est déjà nini donc tu n'as mis qui lycée côté déjà. Ouais donc. Ah oui nous poto. On est avec qui? Vu que va sur la parfum musoko sombe là on peut quoi mais côté on peut pas autofier. Bon, ça va yo otika na mon ça c'est reposé. Merci vieux. Otika bien. OK. Nga tout moment na to moni ki olali yo mo ozo se nuye nga za na nga obenga nka. Yana. Na ya. Yaka. Na voix qui est ko. Petit na. Yo za petit na na yebe mo kala. Na za na ma vie. Non, na lo ko na yo ebiga petit na nga ke na ba chérie. Na ebité o créer ngata moi elo moko boye ata moi ndumba moko bien pour na oki ba petit biso ba kino wana mo betsa o kininga mo lo moko bien na kufana ngo. Moi elo moko ka elo mo mais azama na azana huile. Ici, je comprends que vous avez besoin de bordel. Il y a mes trois en Grèce. Donc, la Grèce. Ah non, quand on a ce Lukandumba, le Baka, non, Lukandumba, Kolubate, quoi, ça intelligent. Grèce, ça, Missouni, ça là. Ah, dans la Grèce, nous autres. Il y a une au capité, au bas, passer par. Capi, est-ce que Capi est là? Capi est là. Mais oui, non, en Grèce. Engraissé. Mais on connaît ce que nous avons expliqué sur Bandumba. C'est ça, Bandumba, Bandumba soit Kaoki trop. Et Ban, ça va être malade. Mais Bandumba, soit mon en Grèce, ça perd. Pour ça, moi, c'est pour mon Kaoki Mingi, Marco, Zoni, Okole. Ve, na comprendre. Mais ve, bon, sur la prière. Après, ça va mettre là. Bon, on a vu ça comme tu l'as souhaité que la fille, bon, va mettre ça, qu'il y a un bon, asa musali me engraissé asa engraissé na Grèce te ba passer ka loko anga to alekanga ponga pe na fungwama ilo ba pesa na ta confiance ata mukete hein tina binga ki na ibeke bino ba petit na biso ba des fois voilà la kana ba petit mo bota pour na boye ba fille ya ba vitesse créer nga ilo mo me propre hein asa moi ça ndumba me propre hein moi ça ndumba me propre. So ye na baso parfait. Na lokelo so Gabriel Bamoko. Merci. Parce que parfois micro. Ve mena kin bat ba yebi avu ke poto bando samba makasi tu lobi kamba lo ke ndumba bo ikati ma mtu mais c'est profond hein. Yaka. Vanda no. Vanda. So na ma bolimbi singa e vanda. To bonde la kite to bonde. Ah, viva no. Merci. Boni mwana mama. Et yo pour l'éclat ba prière nini. Bobandi sur retraite mususu. To bandi retraite ya 30 jours. Bobandi retraite attends. Bino na mona lokwa bokana boyi ba yesu makolo. Et pour o sambi lokwa bokana nde yesu. Bolinga bon menacer ye. Bandi susu nada. Oh mais non, o sa ka jeune fille so na bino mama toki moi jenda ona kenda ate. Mama toki moi ni siko ona banati. Mobali pa uchokufa siko osuka boni. Nada nga taila nzambo ebipia. Ke ngandi na kanyela nzambe misu ngape na talela kai. Tu vois pied siko. Nada twande mo tende ko ngai twande. Ko binga ngonada. Tena bo bana baliete. Mais ni matembila pa. Baliete. Ceux ba okufa, ceux qui ba oli répéter ba okufa. Kasi na sepende na moni yo tiende ko ngai. Nde Bible bina biso fotanga Bible misu na Deutéronome. Na Deutéronome Bible bini. Nada, Deutéronome msundeni. Deutéronome verset 7. Eh et le Bible quiconque, au monde n'y a pas le quoi quiconque à côté de la Bible. Parce que yo fandi na ozo ignorer Bible. Ya. Na zveli yo maman na ko. Tikolo babule.
Nada nzambalala te nzambe merci. Nzambalala te. Tikolo babwe moi mama na ngai. Nazeli mkopo na bi tamta obita una. Tikolo babwe na sepeli bisa. Tikolo babwe combien? 2 jours 500. Mama baki kamadi. Bana bazwelo kwa rolia na zumbo wa commerce. Na rentrée scolaire. Na rentrée scolaire. Donc des jours, yo parce que solo le non kana boulot. Il y a au taper 1500. Tikolo babwe oui. Et musala ndeni na wona. Mutu moko un petit poto. Olika mtu olambele. Yo ka uzape pressé ko taluka mtu olambele ba mutu ipsa ina nzala aza. Oh. Kasi mbato ta moto wa na bloc. Mutu un petit poto aye a oli a kitoko. Na bando torsionner ndako. Te ndako pe propre. Aza bien logé dans appartement. Ma bineti kuneti nini ko bando tambusa mboka. Komi ono loka. Kulukele bato ba komi ono loka neti ki mwasi na mbayi. Aozanga mutu. Ngande mwasi. Na debi ke ngasala makamona tena. Ipo tabuta mena usala mwaza. Biso sto kuchona mkiliari. Meka kamaji yo yebi. Yo mko yebi tokoli na yo, tokoli na nga makamona penza bana mobile na nga antukanga makamona sala. Tika mtabata poline deja kuna yo kana mtali kama mbanyo. Nzamba opiso ni bali msuso ni mbaya basani. Nada. 500 3 jours 500. Mpa ofisa na 500 na ya commission. Waliaka awa. Il faut que là amona poto mais ana agence les sociétés ni na kini esala bakisa bokoko etindi yake na poto ndabo ana mélange obenga osko tout terrain to koti sko ningisi ni mo ameli abesi la kana Uganda wone za kindokite nana yokende mama monde sabo osana propre eza vinoté mais aka pona ba même nzambe likolo omona muta tuti tontona mutema ayoka posa no bobi mezana nzambe. Bon, yes, quoi, mon anga ou bien yo mutu a mon anga na l'accès photo, na l'accès photo. Na l'accès na photo, tu n'es si kana camarade na mon compétition. Si vous biso makambo sur pasteur na biso yo. Tu fais pasteur na bini, tu fais pasteur na bini, pour ko pa pasteur boyeko. Olika to be bana pasteur na mboni boyeko. Na dangana ngana si. Akosa batu na lubuku ngana ko lamba ngana ko torsionner na ko tambusa ye bamboka me ya ko lobaki ko kendo lala na ye. Nada yo yebi ndiko na yebi. Merci. Bana. Bien. Ndenge bominga na peso compagnie za bana. Na mumu wana mukie ya. Na mumu wana mukie kwande mutu sali pasi. Tokiba chube tonga buba senga 100,000. Ndana binza mpe. Na siane loni na oteka ya we. Nde bibi obina biso tous ces pays si bas. Yuza na bato te ya. O api na bat. Ba. Bibi obi tous ces pays ici bas. Donc nyoso zo futa maka a na si. Ba wana ona o comprendre be ba mususu. O ka yozo comprendre. Nde ya moto ke to pesa moto ana ba. Yoki ya. Bupuna ni babu. Na sala mote. O sala mba moko pina biso ko meka suko sala onte ya. Ka mba moko wana. Bilo msu fo sala on fait pour banque sa satan. Akanta to akoti na kana. O koti na kana ti. Est-ce que ndo moninga bo moto wana o sepa na ngana. Qui changer la. O zelo mo boka ba. Kamba moko. Nataka mwilo mwepesa lumi ngajikati faut se sentir fia na checking fia na go pass papa nga komo kende na matresse bon ozokende to boye betsana ngai. Allô? Oui? Abeli lisusu. Mama ye. C'est qui? Mwana na ngai. Coxon Junior. Mwana na yo? Mwana na ngai. Il s'appelle Coxon Junior, abeli? Oui, mwana na ngai. Mwana na yo? Coxon Junior lobi. Yaka na onafanga. Et ton enfant est malade? Oui. Coxon kalala katikinga na bana nde yango oyo nazobela susu Coco kala? oui mais yo ndenge oyebi kombona
écoute, ndenga na ye na mboko yo, je suis venu pour Naya qui peut me soutenir. Moi c'est ndeko na nga akufa awa. Elingo lobane. Je suis le grand frère à Coco Kalala. Papa. Donc, yo musala kinumba, c'est ça? Papa, hein? Papa. Maman est... Musala na ye kampala pona ya na mbongo na pesa mwasi wa bota na ye. Donc yo maintenant comment pite? Hein? Nada. Nada. Yaka no makambo yaka. Yaya, nini? A compliqué ufuta na mwenye akili miana. Nada. Loba. Nada. Yaya, soki a compliqué kaka ufuta. Ndazi yo butu mbanga kuna onimba na salon. Yaya, na mwenye te miwana loba. Afuti te. Nada. Akokisa mbongo. Nada ngaza mwasi ya ndumba. Osele Est-ce que ngana yebisa kyo kana mwasi ya ndumba nada? Est-ce que osele ba position yebisa kyo Na ba kuna yebisa kyo kana mwa. Ona za ya mobile na ngai nada. Mobile na utokufa papa bana na mobile ya na ye. Makimba Nada uruke ina problem nada. Nada. Aza ya Coxon nada. Coxon pambana na kufa. Oh ye wana nada. Wa yani? Ya na ye nada. Yepa yuki kandini kuna yuka. Ayo. Tena na oye biso na makambo eza ikombeni ngai. Ezala mbetu na wese. Ona yeba pe president mbetu na wese. So na wese ndi mabe on oza femme bitch mais so na mbetu eza ya pongi au PC au servir les plats préférés dans le lit. Tu crois bien? Acompanhe que usa moça aqui. Nada que yebisa na moça ya ndumba tena sali o capo na pasi que yebisa nada. Não, ele colhe até me fa futa, mas esse sopain. Kuba poto bazabo ameli selo ni apa isko ana mbongo tayo bimsa ide ka ide ka. Yelo boza moça coxon ti. Ozoyoka. Pourquoi tu sina yoki na banoso na telefone na yoki na telefone nada. Osenga be po ni nada. Mais kotuna ta masolora te nada kotuna ta masolora te na ndumba te nada na yebitu na ndumba chusa ndumba to sandini ngapi na miva ba ko tila nga yo boya pam siko ito yindi mtatikeli mbano au chukufa be ye nada ye baba na benga bo banda ka ba kipa bana tenda de batika kana bara bo basundora ngaka te piko na ya lobali na nganda ye awa ye ko sunga nde mwase ndeko na kufa seke yo ngai te ba sumot Osunga ndenge na kutala na nada. Mebola mukati. Usubule botika. Pakale bien, ça la muki.